ça n'a pas si mon amour sur ça n'a pas si. Eza ya koyinda la famille Enis Manyanga, chanteuse dédiée na kati ya polémique batebele batombo ki babi comment se fait que maman Enis Manyanga obine la biso ba danse ya Saint-Esprit boye oningisa biso pelengendu lokola ba danse ya Fally Ipupa la team kora bova la kiche le boso na bwa kebe machi ya bozo ba maman Enis Manyanga o ayembela biso nzembo ya témoignage nanga akoma témoignage nanga la famille akendaka spectacle moko akenda ko beta concert abandi koyemba na projet abandi koyemba Saint-Esprit a matelier à lobby, il faut abîmer la Saint-Esprit. La façon dont on peut sa vie dans comment. C'est ça, c'est que frère Patrice Ayemba, le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Yo karaté. Sonic a foutu, après ça, dans nos vidéos, à regretter. Mais or, ce qui est une connaissance autolobby. Ben va finir biso mais tant où yemo quoi à comprendre aya bani ko regretter ce qui na yoka ki non bo yoka tant toté ya kabino Général Sonic Afuta Rockman oza le visionnaire ya église armée de l'Éternel alobi ete aza ko regretter makasi na ndenge ba konsaka ki na kala lokola président église de réveil pendenge ba latisa ke batoji kokama tolanda ba détail. Vous savez, le seul mal que j'ai fait à ma conscience, c'est les habits soi-disant sacerdotaux cérémoniaux que j'ai portés le jour de mon investiture comme le président de l'église de réveil et cet âne qu'on m'a donné. J'aurais pu écouter mon père spirituel, l'apôtre Ben Shaddai, il m'a dit, cette histoire ne marchera pas. Bien que tu crois que tu peux redresser l'église, on ne peut pas redresser. La prière de la foi sauvera les malades. Si quelqu'un est malade, bah ça on verset. Quelqu'un est malade, appelle les anciens, bah sambe la ponaï, en loignant d'huile. Biso ça là, oui, nous sommes besoin de qui aventure. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. Un euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banana Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous dans vos maisons épiscopo yamborandiki ta rendez-vous na kitata les grands wazalendo du message. Nakanisi boza déjà ya kosepela ndenge bomoningai. Na suba appel abatebele bazobenga ngai sujet ya sœur Enis Manyanga abini bomali wanza donc somme donc c'est vraiment donc a bosani na ekaza moyembi ankolo aza kobina mabina ma Sodome. Alors bato bazaki na un peu besoin ya koyeba par rapport à connaissance ba écriture ni tokolo ba par rapport à ça mais déjà na entrée de jeu nene bisabino eloko moko bo se référer na deux chansons oyo frère Patrice Ayembaki na nzembo ya Daniel Sosola frère Daniel Sosola Daniel. Frère Patrice Ayembaki alobaki confusion et koti na tango suka. Et malheureusement, tango Ayembaki yango il y avait pas encore confusion. Makambo ezali ko tambola malamu vraiment ba Christ ya tango wana bazali ko se comporter na ndenge malamu mais lelo ndenge to baki lelo ndenge Bible lo ba rideau ya temple et katanaki et paswaki na deux parties nyonso ya nkuku et bimaki na mposa siko penza ko to yebani. Tokotala oyo tebe oyo to yebi mutu nyonso lelo nani azali nazana mawa
ya koloba eloko moko non senga vidéo oyo na introduction émission oyo pona yebisa bino musala na biso ezaka ba analyse na ba analyse na biso to bimisaka to za lokola journaliste aza lokola mwinda ya société soka moni place au mabe ezali akoya alakisi mabe wana a commenter sur mabe wana pona gouvernement eza en place bako ko soit connaissance d'abord il y a ici ka wana problème ezali peut-être ba yeba kité. Mais malheureusement, pas na biso ezalaka, okomona bato ba na pouvoir. Lokola ba na insuffisance ya kosala likambo place wana, ba comme luka journaliste wana ba kanga ye ndenge la ki duba yemba, les journalistes tiye, journaliste ayemba nzemo la démocratie dit plus fort. Ce que ça la ki dube ce qui na wana. C'est comme ça, la démocratie dit plus fort. Oh, musala journaliste ya musala mo kitoko ndenge to benga musala droit de l'homme. Naka mwaka Mouta service à droit de l'homme soka ki ko se présenter na ba service surtout ba militaire ba policier ba nani ba lukaka ba salika mabe yo muta droit de l'homme ko yeba oh mabe ni mutu na sali mutu wana aza ko bisa binoka bo respecter droit ya moto ata bomaki ata salaki mabe tango kangie ko memaye na ndinga malamu te c'est aussi c'est la kata mibe kwa mboka elobite ke so muta sali mabe to so mona rebo azo samba pona nini ba yiba kiye. Mais muto ayibi akomi lokola héros pona nini parce que ba salié makambo fallait pas ba salaye kwa kaza moyibi mokili oyo. C'est pourquoi na regretaka mingi bolamu koma mabe nde koma malamu mutu mabe satana pena lati mascarade pena lati atie ba beauté kuna atie ba plante satana komi kitoko. Mais mutu a malamu bazo memaye na kunda ba kunda ye mais mutu mabe lati kitoko. Je regrette. Muta droit de l'homme aza moto bako sala mabete aza ko défendre ba droit ya moto eko sala yo eko sala payer momona yende bakane bino ba droit de l'homme yo ka question batuna ka tango ba deko ye kuluna tanga zo kata moto droit de l'homme azala kité mais siko tango siko bakangi droit de l'homme aye mais tango kuluna zo kata droit de l'homme okende webisa nani droit de l'homme okende webisa nani kuluna zo kata moto eloko wana mona ngo mingi baloba ngo pela ba pompier na biso ya Congo. Et puis, ça tant que vous connaissance, vous avez un pompier ya Congo. Pompier ya Congo, azo uta gombe. Monte zo pele na selimbao. O pani ba ya kaka retard. Donc na âge na yo ningo zano ebite tina ni ba ya retard. Congolais za ignorant, congolais, un aventurier congolais. Donc azo sala ko azo ba masa mayele. Azo sala ko ayebite mayebi, ma azo tout na pe. Au prof nanga ipolo ba ça c'est la redondance. C'est la redondance. Mundele a organisé makambo abandoko ya pereta comme na moto zo pela na selembao mutuka po uta gombe puis yo kana makambo mutuka ya mai ya vebi mafubo tina na mbongo avant do ava démarrer kuna ya $100 $200 déjà mi kendele bango bazoya siko yebisanga ba roboma moto ndenge nini. Mais Mundele a développé makambo wana azui même na commune azali atie ba tio ya ma ya réserve eza que ce mutu kiye ma isili ako se connecter na tio. Donc Mundele ya on to benga azali lokola ligue petit frère à Jésus ba prévenir makambo nyonso ba prévoir ba biloko de façon que ba tu ba réclamer est-ce que tant bino ba ka bozo réclamer ba tu musu ba ta bino bazo mona miloko ba nyama na zamba. C'est ça makambo tuzo luka le pour et le contre mutayibi mais vice de procédure et salami ay muyibi comme le rôle yenda akizé yenda comme mutu malamu tout ça c'est pas normal parce que mutali ko sala makambo na ignorance ya kozanga koyeba. Frère Patrice, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché le monde nazoluka mokili na kekuta mokili na kati église et j'ai cherché l'église na kekuta église di banda la mokili to longwe pa na ye to ke pa Daniel Sosola tango oyo to kanisa ki bilemba ngo tanga suke zakaka banzala pour témoin de Jéhovah ba ela biso ba livre ya kitoko ya lola ya bampata tout ça propre ba tse ba guerre ba kolela to kanisa ka bilemba tanga suke zakaka ba guerre mais talama bizali les asala na mangomba yango ndelo bozo kamusa biso bino bomoni Nice bozo telema pona Nice mais Mike Kalamba il danse chaque jour jibe piana oyo Michel Bakenda oyo nzamba lokoti il chante jibe chaque jour. Boko yebisanga nini? C'est pas seulement Nice Manyanga. Na linga ki avana kota na ba vidéo na bango. Totiana no vidéo oyo ya Sonic Afuta. Parce que je disais que biso to yaka opesa conseil.
tant que tu ça conseil bato ba mona biso bato mabe menzo ka to bato malamu to sa musala malamu. Maintenant Soni Kafuta accueilli na église des réveils. Il y a une doctrine papa ne ben Shaddai à la kisaye aloba qu'il faut pas relâcher les habits sacerdotaux. Or l'ité on a les habits sacerdotaux son amna té on a plus que ben plus que na leki était aza papa za mukolo na yebi. Mais no ba mama maté na oté on plus que pour na nini. Les habits sacerdotaux et bande ko latama na ancienne alliance. Et puis ezaki na lolenge bande ko tongango po ba bengango elamba ya onction. Oyo komi elamba ya bonganga ba effort ba biloko nyonso wana. Ezaki na ba couture basé ko sala ngo ezaki na ba singa tout ezaki significatif. Alors tant que Jésus-Christ a yé abolir makambo nyonso habit sacerdotal ezali sous-souté, ça n'existe pas. Pour yé mo l'attaque tinique ya sans couture. Ndenge mona ka dra Jésus banda ko lata tinique ya sans mutu akosote kono tailleur wana mutano tongela Jésus bilamba te azakenda pa tailleur te akozwaka dra lexi na makolo abalobi bwa lingi kotolo kwa lingwande baluki botina suka nango abwaki asimbi yango boye tinique ya sans couture batonga te pa mutu yango banda ko lata. OK, tu évoluer sikoyo tango ba pasteur ba ye na ba grade na bango ba liko lata ba biloko na bango ba liko sala et memi bango sikoyo ba benga bango ba archi ba comme côté ce que la logique catholique o bango ba finge catholique mais tant ba na ba congrégation na bango pour côté ce que na ba biloko zo régir ba communauté na bango wana ba musu ba comme la congrégation ce que na mona mireko bishamba congrégation et comme le lengeni bozo régir église na bino ba musu tout le monde va protester bango ba kendaka ba benga ngoni ba kendaka synode kuna ba diacre ba to ba votaka pasteur et comme ce que na makambo na mayele siko ekoti na kati catholique ba na papoter pape nde mutu zo désigner ba pasteur ba okende yango mona ba nazali épiscope wa yambo donc nazali pasteur ya ba et papa épiscope naza papa épiscope. Est-ce que vous comprenez ngai? Donc épiscope azali pasteur wazo kamba ba pasteur na kati ya communauté moko. Alors bango na catholique ko pape nde mutu zo tsaka ba sango yo kozala na sango ya madaila yo sango nini boy yende bango ba kenda kuna na papoter kuna ba kenda sala élection na kotsaba pa na alors ba pasteur na biso ba église des réveils kuna za désordre kuna sko bango bana ba congrégation bango ye kolelo wa sala eloko na ye mutu diriger za sali statut na établir ngo yende kolobo ata violer ata sali nini mutu kitsa za établir yo plan nga mona banda donc tant ba comme la logique wana comme iso que non il y a commis épiscope, il y a commis nani qui archi. Allez commencer à ba comment ko lata bilamba catholique, on moni continue à l'attaquer côté pape. Tant ko mari archibishop. Ba comme ko lata bilamba na bikoti. Or biloko wana na ancienne alliance na temple Jésus saptaki foi et na tina te yango to lobi boy. La réponse c'est que j'avais dit que na l'équipe bango na côté ya to na ko loba manga malamu ko leka moza nini. Na olata. Na olata te ça problème te sko bango soko lati ba komi ko finga yo lati ata lati des ala kwa muta lati voile et ça sous na signification te même yo lati veste na cravate ndenga lati bo chemise na eza na bible ba ventire bozo ya ko te ya bato boye bo te ya te bazo expliquer bino makaboli pe ko kate bilamba ya bo nzambe za susu te soko ya lingwanda lata lingwanda no kene osama kamna yo. Mais la société na biso ndenge tozali coloniser ici na ba belge alors na ba convention to sala nini biso mboka na biso tenue de la ville na biso la ka cravate moi veste moi nini ne to la yango mona musala nzambe azoko se conformer pas na ba écriture mais na makambo ya l'état mboka biso ndenge zotam parce que ba mboka muso ke kuta ngona balata ba puta na ba indien kuna balata ma puta mutala ti puta na veste mona ba musulman ba kipa mamba bilamba te so alinga ki ne place à veste mona lati soutani na ya veste likolo. Ye kwa koloba nete yo dia mamoto ni arko sukula mambo makamana yebi ya moto ozo seka ya lati mabe ati nino likola veste ye tali ete ya za makamba bilamba te ba simplifier makambo. Alors na muto alati tenue sacerdotale na muto alati na yango te baza eloko moko zéro ezolo bela nzambe eloko moko te. Maintenant les problèmes mené comme sikoyo batu oyo balati te ba komo critiquer batu balati tale eloko lati o pesko balati te bazo bango baza danger balati ba peke o debonganga dota ba ye ba sinu ba nzete do bazo la leloko eko yinda na mona moko pe na ye séminaire alati soutani wana
azuba huile mafuta te azo tanga bilelo molimo lelo loko ezo punja eza ba intimidation apamba molimo eza nango te eloko eza wana te parce que même huile d'onction ezaki na composition o bazali ko composant ngo po benga huile d'onction alors soki yo ye nango lelo eza na tina moko te atosi mafuta mbila okalingi bikedi otiango sambeleli muto akobika alobi bien. La prière de la foi sauvera les malades. Si quelqu'un est malade, appelle ça un verset. Quelqu'un est malade, appelle les anciens. Basambe la ponaï. En noyant d'huile. Ils sont qui aventure. Jacques Alobaki, écoute ma interprétation. Jacques Alobidine, Jacques Aza pasteur. Quelqu'un est-il malade? Bobé Nabampaka, Basambe la en noyant d'huile les malades. Mais la prière de la foi sauvera les malades. Et là, ça huile. Eza le sambo ya kondima boyoka kate asoni ka futa pesa biso na vidéo a regretter mais or soki biso to yaki na connaissance autolobi benga ba finga biso to mais tangu yemo quoi à comprendre aya bani ko regretter soki na yoka ki non boyoka ka tanto te ya kabino quand on était là biso vidéo général soni ka futa nenga zo regretter quand kinza simbisi nzete na sultan Général Soni Kafuta Rockman, le visionnaire, il y a l'église armée de l'éternel. Alobi était azako regretter makasi na ndenge ba konsaka ki na kala loko la président église de réveil pendenge ba latisa ke batoji. Kokama tolanda ba détail. Vous savez, le seul mal que j'ai fait à ma conscience, c'est les habits soi-disant sacerdotaux cérémoniaux que j'ai portés le jour de mon investiture comme le président de l'église de réveil et cette canne qu'on m'a donné. J'aurais pu écouter mon père spirituel, l'apôtre Ben Shaddai, il m'a dit, cette histoire ne marchera pas. Bien que tu crois que tu peux redresser l'église, on ne peut pas redresser. Merci beaucoup, na régie, na kanisi. Musala kitoko eza osala na régie. Bozolanda explication na ngana zo po tozoya ko chiter na makambo ya Enis Manyanga niveau abinili wanza. Tala omoni ba ser musune bazawa ne bo mona bango wana. Posa mokili sila kina no bango te. Et puis au-delà de tout ça, tous appelle la biloko ebundisa biso na nzoto. Tozali ba parfaité. Tozaba parfaité. Mais ezo pe sa soni parce que Mutu Nzambe ba makambo nyonso komi ko sala sur le plan ya public, faut sala très attention nango parce que même la manière de prier, omoni makambo mamo langi ya combat spirituel et tiki biso na ba erreur ebele. Et tiki biso na ba erreur la manière de prier. So to bito sala ka ke ndenge nini photo sambela ndeko nanga ba prière mususu Nzamba oyoka ngote hein. So to la ça ba tout cas comment prier. Les disciples ba ya ki pa Jésus-Christ. Même si Jésus-Christ montre-nous comment prier. Parce que Jean, à la question qui baye kolina ndenge nini ya ko sambela. Abi si vous voulez prier, boyoka oyo pa maman nanga na ebita. So me l'appelle enseignement ya prière. Habitant bolibo sambela boloba notre Père qui est aux cieux. Ah débat na liboso ya ngwana. Tata nzambo za likolo. Muto zo yo kasi nzamba za likolo. Ba débat moko ya bandoki, ya kizoba, ya tuki na zo comprendre te. Abi soki bolibo sambela boloba notre Père qui est aux cieux. Qui est ça? Si ça boité si ça na mabili beaucoup ba débat kolo yezolobi avant bo sambela boye ba kenzamba za na bino sika monte avant na bandalité avant na lembate avant na mangengengete avant na likolo mais so continue ba verset biblique bobi abi aluka kinda ko lala azwinda ko lala tabi na yo vana pa na mutema mutu. Mais est-ce que dans mon thème avant d'avoir 24 sur 24 point d'interrogation? Pourquoi? Témoin de Jéhovah va la tibiso histoire ya mon thème mutu. Batie mutu musuma gorodo na kati ba nyama ben pire na kati. Bazu mususu ba komboli batie ba nyama propre. Ba binini. Tango sala kama be wa trista ka sainte. Musu te abimaka te azala na kati. Ayoka ne mawa wa triste ye. Bible wa triste pesi mawa na biloko zo sala. Tala ba pasteur interprétation ba Bible yango memi ba désordre na kati ya communauté na biso ba pasteur ba yebiko to ça va débat au monde ba ko ya ba zolo ba pe aussi mais eza kindoki to nini ba ko ya wa ba zolo ba na sala wana avatar azo défendre que il est serviteur de Dieu mais na bisa ki carrière no aussi là lelo azawap qui croit aujourd'hui que avatar est serviteur de Dieu? Tout le monde est content que c'est un ganga azane aventurier tout le monde.
Mais na lobaka on a plateau les ça va tout non eza bonzambe te za ba ventir batsaki tembe lelo to suka wapi no musaka na épiscope wa Yambwa. Alors tout ce monde que évolution ezo mema biso na koluka ko comprendre ko soit connaissance ya ko comprendre makambo sinon et comme biso na ba erreur pour na ba les habits sacerdotaux oh ba salaki boye oh donc bon monique oh babini mais oui babini mais na sima ko bina boluka boye ba likambo euti wapi bande ko wana basala ba makambo na bango ebele ezo mema bango na ba erreur wana. Alors ce boyaka bo monique po bini botala ngona niveau na te ngana lingina matsa un peu réflexion na biso par rapport ya makambo ni sa sali o remarquer bato mais ya mal kalambai bozotala ngona likolo ya mai kalambai bato bakipa ngote ba dans sans bina bozomona bela même pas on dirait wenge tant kabona ki wenge ajibe na wenga wera même pas o kona beti bang donc même pas o musique nzambe o mukili ténèbres na lumière isangani la manière de prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, deuxième, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Comme on a eu boulisam, bah tu vois ça quand on commence nzambe, na moi débat mukazo ta commence nzambe, azo bangate, que ton nom soit sanctifié, comme on est boulisam, que ton règne vienne. Voilà zo la savon prière. Ce qu'on a souka lango pour moi na ke nango nyo sote pour na makambo na oloba eza ba parenthèse na souka langa lobi boye prière na laxibino ya ngwana mais okomona mukomusu ba ko ebise mamba prière abila bango soko lingo prier kota na ndaku fongola chambre na yo kota na chambre sambela tato aza likolo azoyoka kuna soko ba sambela notre père te kuna ba sambela notre père te parce que tout ça ba prière de David ça ba prière à makasi. Il y a des sortes de prières. En toutes choses, faites des prières. Bah prière les amants côté. Ce que yo tango yo bio ba beto sambela ka notre Père. Dans la Bible, bah ça la doctrine verset mon côté. Dans la Bible, on peut comprendre pourquoi après ça qui bango prière. On a prière on a pas linge ko résumer nini. Parce que ya za mutamabe. Tant azolo ba makambu yo kango na mato ya mutamayele. Ya muto azapena molimo santo. Pour nous souka na beta babiloko mabe na kati so na zoka prière à notre Père wana beta biloko mabe pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi yo za no limbisa ka batute mais yo linga ka ba limbisa o kautu limbisa yo to talanga yo mo santo yo ndozaka bien o linga ka limbisa batute nga so linga nazo babona tala zo mona vela bembe dula nga ozomi tout atolonga mais tant on kota kasko na prière yo na nzambe bino mbale o bandi prière à notre Père o comme à la place pardonne ozo sanuka liturgie ya catholique ozo répéter makambo lokola tchaku est-ce que makambo ozo bana motema na tu crois ça ntamisala mabe. Alors, tout le monde m'a dit que expliquer awa makambo ni sinenge tout le monde a bini dans swana avant la côte la côté la bino vidéo ya biloko ni sabini na bandi ko ma bino na démarche pour faire comprendre bino parce que na moni ba frère mo bazo sala prière ya wenge na bi nga église on yo so fota banani ba pasteur ba sala nzambe tala niveau ba memi niveau makama nzambe tala niveau ba memi makama nzambe to sengi na régie botia la biso vidéo ya ba pasteur mo ba sambela pona wenge parce que baza dessus wenge balinga ki bazonga na bazala ensemble ba moni wenge zo simbate ndenge balobaka soza na problème na ndeko na yo bondela pona ye ata ya yebite bondela pona ye jibe wera boyoka prière ba sala bino bato wenge siko awa tokoti retraite eza pona wenge donc ba wenge ze ba wera ya ba jibe ya ba Didier Masela ya ba Ferré ya ba héritier ya ba Fabra ya wenge mobimba to comprendre te bazaka le bolali o ko to fingi oyo o ala muki aswani na oyo to bondela pona wenge zo lekela batu bo vanda bo sele yo so pe kimpini na ngezwa kai atomboke ni wera bolali bo wera vanda kabwe a Mr. deuxième volume lisaponge et tombo kisi jibe et que plus loin bomuna na joka la muki jiba li epa na ngai lelo sko to bondela pona wenge zamba koti sakimia na wenge muri munyoso za mu kotel balobeso elo ba tombokele eba na ate
bondela pona wenge papa totiki wenge na maboko na yo bata wenge bakotanaka bawelelaka nini wenge bawelelaka nini sele yo atomboka pamba pamba. Merci beaucoup. Nakanisi bomoni prière nako seka omoni base o basali makambo ezani bayebi na bango liloba nzambe te aza pasteur mais ayebi na ete ke soki na sala prière nako sa prière ndenge nini nako sambela likambo ndenge nini oyebi verset biblique lobi na biso nini boza ko senga nzambe abi na biso boza ko senga Jésus abi boza ko senga bozo zoate po boyebi ko sambela te bo senga mabe yango bozo raté vous demandez mal. Vous demandez mal. Alors, toute sa vidéo, il y a Serenis Manianga. Et ça n'a pas si, mon amour, ça n'a pas si. N'a pas toi enchaîné, on peut tout soit Enis Manianga, tout supena, toute la banane, babina, rabina, mabina, masodom, wana, tout supé, Mike Alambay, sope Michel Bakenda, zapi, bambélinga, paye, wana, kaka, tout à la, ma frère, Makambaro Moussala. C'est ça, c'est que frère Patrice Ayemba, le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Église ezaki sika oyo bazo kitisa shekina nzambe bazo kitisa rema. Ya motan total biloko oyo tolelaka ba papa oyo ba couple buloba tolelaka ba Charles Mumbaya na balolenge ya bango ya loyembo bango ba yemba ki ezaka na groupe moko ya Brazzaville na ba tena ka ba kufa bango nyonso soki ndenge na ba teso bazalaka ba yemba banzemo série moko sera ba bibembe parce que banzembo ya nzambe oyo soki oyebite banda kobeta mana ba église tenenge lelo koma kobeta me banda na ba bibembe yango moni frère Patrice azaki na place mo capital parce que azana mu konza banze mamawa soka bani ko beto banze mamawa non okokate aza makasi na banze mamawa. Alors ça fait que totala vidéo oyo sœur Enis ndenga za kobina Eza ya koyinda la famille Enis Manianga chanteuse de Dieu na kati ya polémique batebele batombo ki babi comment se fait que maman Enis Manianga obine la biso ba danse ya Saint-Esprit boye oningisa biso pelengendu lokola ba danse ya Fally Ipupa la team kora bova la kiche le boso na bwa kebe machi bozo ba maman Enis Manianga o ayembela biso nzembo témoignage nanga akoma témoignage nanga la famille akenda ka spectacle moko akenda ko beta concert abandi koyemba na produit abandi koyemba Saint-Esprit a matelier à lobby, il faut abîmer la Saint-Esprit. La façon dont on peut sa vie dans comment. Merci beaucoup. Nakanisi tokomi na suka émission na biso. Ezalika mo réflexion to mi kotala makamanzambe lo lengi neza kokende. Ça ne va pas. Donc makambizo tambola bien te. Basali nzambe émission ou interpeller bino pour changer votre manière de servir l'Éternel. Ezalaki épiscope Oyamborandi ki ta rendez-vous na kitata le grand Wazalendo du Messa. Tokutani prochainement. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to komi ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant okende obima
omelamela yango ça 2 jours ata batie leloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango alendele mikolo somo nayebi te mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango mpe eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozocomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.